eloko na koloba edido image film we continue kaka frapper bango na film edido image eloko na osenga yo chicote bango edido image Banza Sango ya Congo edido image edido image edido image edido image edido image edido image ouais mon mari stress y'a Patrick ma voix vendi mon mari stress y'a ma voix vendi bonjour bisadini Hi baby you are kufi baby grave c'est chaud eza ya koyinda umela soko oye na agence ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril Lion numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza bakoli le koma kitoko il faut le kana Vril Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence oyo yete veut dire oumela te pour na kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutu aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutu akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Vril Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana Paris bana bela ba fongole biso loka kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Vril Lion numéro 25 bala potagance aboye besoin na nte yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Vril Lion numéro 25 umela Mbote balandi ya 3W Panza Sango ya Congo edino image ezanga wana molobe na bino diamataye na elisusu liboso na bino pona ko partager na bino émission vérité eza moko na ye moko molobe na bino diamataye na loba toujours diamant de Mbujima diamant de la presse congolaise diamant de Léopard eza bongo na kati ya mushingilaba lelo na émission vérité eza moko na bino sujet ya sika ndenge kaka topesaka ba sujet ya sika na kolobela ya makambo ya maladie contagieuse maladie contaminée oyo ebomaka biso tolobelaka tofingaka mikolo nyonso na bongo bokosila kolona yango toujours mpe na Panza Sango ya Congo edino image na kati ya Paris bandeko na nga boéchappé te bolanda toujours oyo ya bino diamataye diamant de Mbujima diamant de la presse congolaise bandeko ba mama bandeko ba papa bana bilenge ba jeune garçon pe ba jeune fille nazo senti et puis nayoki mingi ba jeune mingi ya ba surtout ya biso basi ou bien mibali ba congolais ba monaka soki moto alimaka mibali te soki mwasi ba ofinga ye lesbienne soki oza lesbienne te ba ofinga yo etula ba inji rebelle soki mobali ali makambo ya basi te ba obenge pede soka alingi makambo ya basi te ba obenga ye ndoki ndenge na mwasi te na age wana bandeko na ngai ya basi oyo pe balingaka mibali so aza mobulu ya mibali aza kochange mibali omonaka lelo baofingele kaka ndumba na aza na sida koma mwasi akilinga mibali bongo
soki pe mobali mobulu ya basi eza eloko bakofingele te bakofingele kaka ana sida azali na kindoki aza na maladi aza normalité makambo ebele congolais toyebaka te juste tosala ndenge nini mpo moto azala soki diamata ye bomakama mibale bakofinga diamata ye lesbienne soki diamata ye alimaka mibale bakofinga diamata ye sida aza na maladi mpo koma diamata ye alingi basi nga napesa exemple na kombo na nga moko pour émission vérité eza moko foto ba vérité bandeko na ngai ya basi ya mibali bosetangasaka susu te surtout oyo baa na poto na mboka ya poto so moto afingi yo sida loba nde bafingaka bato par hasard oyebi moto afingi yo te so oyebi moto afingi yo sida kendi osalele bateste oyeli opesa papa porte plainte na mbila ke moto afinganga maladi boye me naza maladi te apanzanga sango boye naza na maladi wana te bandeko na ngai tona vi ya poto botika makambo kolobaka ke biso baafrika so bacongolais soki congolais soki moto abangi yo tapesi yo respect te yo mpe kobanga ye te kopesa ye respect te mpo ntango moto azofinga yo koza maladi oyo babengi sida obe oza ndumba aza kobengisa deja réputation na yo donc ntango yo moko conscience na yo ezosala ke oza nindumba mpo ndumba ye mwasi oyo alalaka na mibali ebele mosu na mwasa mibali mais soki ozaloka jeune fille biso oyo tokola en Allemagne ngai ya poto na age ya 9 ans vie na ngai asali kaka awa mobulu na ngai mibali na ngai achange kaka awa mpo mboka nakochange lango wapi na Afriki na Ameriki kaka awa donc bato bakola na nga papa bayebi nga banga mona mpenza bato oyebaka na kope boye akomi so na kope boye antuka yo mpenza ndumba uwi na ya ndumba parce naza na mobali te naloka kope na nga mobali oyo namonake un jour akoki na nga tovandi so namona akoki na te oyo tolinga nde simbi te tosimbi te oyo amoni ke grâce na ye ekokisami mokala nzambe ekokisami azwi mobali na ye abi bavandi oyo mpe nano ekokisami te akoluka mpe mokolo ekoka azwa mobali malamu baka mpe mwasa malamu na yango bandeko na ngai na ngai oyebisa bino maladi oyo ebomaka na mokili eza kaka sida te wana kote baafricain na afrique toza na maladi oyo ebomaka koleka sida nakansi boyebi yango très bien eza malaria bandeko na nga malaria ebomaka ezanga pardon malaria ezanga ndeko aleki sida na makasi na puissant malaria alimbisaka te wana tofingelaka yango mutu te asoba oyo bakendaka mingi afriki fo bosalaka keba ntango oke afrika ozongi fo osalaka bateste mpo bainsecte kuna bamike baswaka bato esi walaki oyebi mbeto wana eza mbeto na ote totolaka mina baflat ata so oya ndako na osomba me ntango oyaka na poto otikaka yango lenge bato mosusu balalelaka yango le mosusu bapuse moko bapuse ekota na ndako yango nyama moko akotaki ekwe na kati ya mbeto ntango yo oti poto oke afrika olali okozwa mpe bamicrobe mpe maladi yo kanisi kaka maladi ka yo kofingelaka moningi eza sida yaka sida kaka te malaria pe eboma mpo bofinga bato te ke tala ye kuna malaria bofinga yango te deuxième maladi na monde eza sida na afrique ekutu na monde nayebi te na afrique na passe na biso ya afrique eza sida moto ezoboma troisième maladi ezali cancer ozwana eloko nyonso cancer ezali nde topemaka biloko toliaka bilamba tolataka donc ndeka respiration na biso topemaka okozwa cancer voiture moko ekoleka boye na bamilinga mabe yo opemi yango ozwi cancer ekomi batuberculose ekoti na kati bakosukosu maladi ebele maladi mosusu ebomaka susu na afrike lebra wana bato mingi na afrike ekoma soki moto abelebe ekomi yo mbasu nyonso te bandeko na ngai ezalaka mbasu nyonso te bacongolais tozala mayele ozomona lebra wana omonaka bato mosusu omoni likolo ezopola oyo babwakele mbasu mosusu ezalaka mbasu te mosusu eza mbasu naki motema mabe na biso bacongolais tomabwaka baninga bambasu me mosusu ezalaka lebra ezali maladi oyo eliaka poso ya nzoto esilaka te meme aya na poto akolanga kotraite yango te soki ebandi yo bakati loboko obe misapi ekei obe elongo ekei
eza malade mobimba biso na Afrique ni makamto baka kindoki bandoki baloki etele pour malade zali monde entier même nde babela kango bana ba bébé oboti mwana abano bela leba mwana lokolo zo liama maboko zo liama misape zo liama ndebo esaka ba pote mo ndebo komo liama do malade moko ka poste na yo ka zo kauka ozomona donc maladie c'est belé bomaka maladie oh nataka 5 maladies oyo ebomaka pe le quoi sida le quoi pe ebola pe ebomaka et maladie pe en Afrique so minde ba minde ba mona fait ko ke malamu ba ke so maladie kuna ebola wana ozomona donc botira ko fingaka tutira ko finganaka ba maladie kaka sida bato be na poto bazana ba tuberculose bazana ba tuber na bango bazana ba cancer na bango jamais au monde eke a se tracasser nango ba fingela ngo mais so kaka mutu a komi na ye na mojo na ye bien a okomi o e bien diama na akana sida po mo diama na jo mususu so bo ko sa makampo jo na boya e mais donc bo so na ke ana poto ba texte zali partout ba tiango kutu ni en Allemagne ezana ba hôpital mususu ezana ba bâtiment mususu okoto osa test sida ya ofele ba sengaka infranté soko yo ofinga mutokani diamante ezana sida ezana sens mon côté pour diamante yana zazo batata mona poto depuis na âge 9 ans na poto donc naza intégré na yebi tout de bio na kokota na ko ya santé nanga on a kokota pona luka mbongo on a kokota pona sala boy pona zong sa boy ya ngaka na yeko bete bandeko nanga c'était ba jeune fille o ba komi koyoka soni kotambola mile na biso ba yebika ke si ba panza esangwa na sida si ba lobela yeke azana sida nsike mona na sida te muta konda te kufinga muntu azala bien te kufinga non ni biso oyo ngana bana abota mana kusa 60 kg te nalinga na kokisa mana na kokisa te so na kaka na 55 ngana dembe la kaka wana kaka so na zeni na même na zena so alem so na 60 quelque so kana bote kiti nango so na koni na ngata ba stress na ngai c'est bon na koni na stress mais so ta konjira sida bota apena malade mususu epe bomaka na Afrique wana par sida ezali donc ya nti ba malade ona na oti ko lobela bino wana oye bomaka na Afrique bomela nani ko raisonner pona ko stopper ko finga ka bana bato ba jeune garçon so jeune garçon mo bula aluka vinae aluka mwasa on va na face à mon poids ba c'est pas un jour que na oya bien là c'est normal et ya te bozu ba jeune fille jeune garçon botona ba église ba na ko sambela ka kuna mbe ba mona na te tango maka li banda boye ba tieze pas musana nzambe ba tieze pas ya frère moros ya église pona nini kozanga kobima koyeba vie bana mingi ba obeba bana mingi ba ngana osala mokambo te papa na ngaso ba yoki yango ndenga zaka musana nzambe afinga nga ndumba tango mwana okila nzela mabe akezwa pe maladie wana sida après faute ne ba para pour vous coincer moi ça la vie na été moi fois la ouverte faut beaucoup la moi ni ça beaucoup la ba na ngai moi na ngasa na sisa so ya elinga copain na hôtel la copain na pesa ye conseil boye pour na zama pour ça na bloquer l'aime ça ko kena ndenge ya ko bon mama elle ya ko bon mama kizo maladie so nani et que ça là ma bena na motema obela ma bena vie ngakaka pour passer la bana ngai pe passer à maman passer à bana pe passer à maman passer à bana pe passer à papa so bana so ba baby il faut na bino ba parents moi aussi 15 certificat ça la vie na ye ko pesa conseil moi na mso moni ataka ba beauté nga pe na collaborer ça ba beauté ba chic na ngai mais na ye na mo balete o 15 ans ba ninga na nga bazo ba copain nga na copain siko bango ndenge ba ma vie ya cash ba mona kaka diamata ye mo bulu po nga na sona ba mibali nga na saka ba mibali nga na saka ba mini jupe nga na saka maquillage nga na ba suki na nga liboma ba mona penza nga na vraiment bulu nzani ba kamara na tama bango ba ta ba robe ntina seku na bango nde bazako kata bango lokola musuli na kata batwa bozo mona de makamango za la bongo mwana obi ko ka mo bunzo ndi ya mo bulute mwasi musubela ndaka libala ala mo bulu ko leka na mwasi oya célibataire
nous sommes là petite on a joté à mobulu nzande ya yende mwasi na ndako ndaza mama na mobulu makomona ngote po azokina ya nela kombaza soko ayeli malade soko po soko faute na nani donc côté wana bosolola ba mama ya poto ba papa ya poto c'est finga ka bana bato maladi sida a mobulu botika ngazi matena ko beta c'était botika bana na ba vivre parce que la vie na bango ndenge sengeli po mutu tu azana na contrôle nzoto na ye faut ko sola na mwana ko taisa ka bana soki yo asolaka na yo te ba papa na mama na yo le musuzali yo ya futa ba parents na yo mais za bana mususu ba parents ne bazo solola donc o sa libanda papa na yazo bake mwana nga ke ba camarade na ye mwana nga ke na fête bo mwana nga ke bo mwana nga ke bo mwana zo ke ne fête msa bine ba de garçon bo ba sekina bango ba silani là mso o akena ki fête vanda ki ya bombe le mso ye wana ndeta ngo fête ostila bake akebi na des garçons mais oh alors bina na yelo yenge akena na ndako na bango 100 garçons donc za kaka l'été ya mukela na ki koloba pona kofinga makambo finga bato ba innocent sida nga yo betango seto en tout cas mama botika makamela ka mimi pa ba mama poto mama fikiti ba mama poto ponga émission vérité za le ba mama poto mama poto botika bana bakola tranquille bazala l'aise balingana ka po ba yeba ke oya zakabo yani tinga jamata e mukeka ka pa ta kolon sika bakamana mnazo nga taye ko kinaka ba miliona te taye yo miliona te na ba kamara nanga na ko kene ba batu tant na bima milliard le na senga merci na ye ba garçon mi na kolon na ba oya za ya kubeba oya za ya bien oya za boye oya za gentil oya linga batuka na munoko oya za motema mabedu na yeba bango na kolon na yebi garçon amta malamu ye taso okelele ye akoede yo o wanso okelele ye azo aider po azo sila o penzoto na so opesiete oluki ba problème o wana pena soko meki osambwe na yebi donc grâce pour la bimaki na ki ouvert na mutu nyonso ne na ye sala effort nanga na ye ko za expérience na ngai donc ya ndenge pena bana vana na ndako fo otika bana bakendaka même à discours à bana ezalaka ba plage ezalaka ba piscine ezalaka ba camarade ba bikolo mususu po mwana comprendre vie à comprendre mabe merci mingi bandeko nanga nyonso oyo bozolanda émission vérité za moko na soki bongo on ezalika mwa remarque mukena salaki pona ba mama bafinga bana bato ya mibali pe basi bana sida to mona ni bongo mbala sima toujours na kati ya Image TV et puis na kati ya Panza Sango ya Congo ya Edino Image donc na pesa bambote na ngana bino nyonso ba ono so alinganga ba ono so baza ko soutenir ngai na ba téléphone na WhatsApp na ngai la kate petit c'est ko tono so la ki bien continuer en tout cas merci à tout na ngai diama futa émission chaque jour so za si j'étais benga ngai dans le bureau siège po baza ko pousser ngai na musala na nga o ke deliboso merci mingi pe na ndenge pe Image Yves Mavambo nenga tana e pona ngai pona nazota musika colonne mushingla bana zo ya to kutana ye pa azo bo batana ye nyonso pona nakoka kosala musala oyo ya kosala ba émission o boza ko sila kolanda mona ni susu mbala ya sima bandeko balandi na émission vérité za moko ndenge bosila toujours olanda ngona Panza Sango ya Congo Edino Image na singino ba merci bo échappé te bolanda toujours émission vérité za moko na katia Panza Sango ya Congo tomona ni bongo bala sa ba gros bisous na bino nzambe na ngai abatela biso mbala sima na émission oyo to na ko partager na bino merci eloko na koloba Edino Image film we continue kaka frapper bango na film Edino Image elo na osenga yo chikote bango Edino Image Panza Sango ya Congo Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino
Image. Ouais. Mobile Express, ya Patrick Marois Vengi. Mobile Express, ya Marois Vengi. Major Bisadini. Hi baby, haikufi babi grave. C'est chaud. Et là, Oinda, Oumela, Soko Yen, agence hôtel, veut dire Oumela T, Global Express, c'est Patrick Malouavengi, Vril Léon numéro 25, Babi, agence ya grave, agence à Mounene, Oyo, Tozo Tinda, Bakoli na biso na Kishasa, Bakoli na biso na Angola, Bakoli na biso na Braza, Bakoli le comme à Kitoko, il faut les canards, Vril Léon numéro 25, et puis Patrick Malouavengi, Balobi Global Express, Souka l'agence, agence au soro yete veut dire au Oumelate, pour la carte agence Oyo, tous en bas service ébélé, routine à bas carton, routine à bilamba, et puis tous allés na service moko futimbongo, mutaza na kishasa au traitement, au futimbongo, mutakufi na kishasa bako kundaye, kitoko, chez Patrick Malouavengi, Balobi service kitoko, soro ngo Oumela, foya na Léon numéro 25, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Souka l'agence, ba maman Paris, bana Paris, bana Bella, ba fongole biso, loka kitoko, vraiment ngo Oumela, hatina bilo on est kara awa, po bilo on est comme kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kenda kara awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya dia ndam batinda ndam so kende na Kishasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Malouavengi, Léon numéro 25. Bala potence à boy besoin d'ante yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi qu'au Bungate Léon numéro 25. Oumela